moi relation cachée Kinshasa na Kigali ezali ce qui ezala quitté to kanga frontière kala Rwanda kolela miso amai Rwanda kolela miso amai yo pozali parmi bato bazo kanisa ete relation ya mwandambo ezali en tout cas nako kontimate que mutu abomela yo ba million ya batu otikeli ya frontière na ya akota kandenya alingi asongino ndenge alingi alors que oyebike yonde ozana biloko oya zoluka c'est otikeli mwanzela po batu bakanisa keno bitumbezali alors que za kaka amitié les gens pensent comme ça et le président de la République doit en être conscient. Tokemba bino bozo mona kaka bozo kemba boye mbongo ya leta bozo lia bozo kobeli tanzela te vraiment toyibi bamiyibi bino kaka boyiba Kongo ti na nzete biso basoda Tabakimi mboka tala imagine na tabakimi batu wakimi ta mwana muke azomema mikumba mais Kongo baby tala gaga tala batu ndenge bazokende kaka basive baokima mboka na bango montu mukumba bakomi lokola bana Israël Barwande 12 kama zekoti biso toza 1000 bango bakoti 5 zambe na ngai da oma kabisa kimbizana kwa polisi mbaya sana. Depuis le village bombardé, el commandante le maréchal Nkongo. Barabara hii iko wazi, umwantre masasi na tusumbua, atujue ni nini. Tunashimamia kumoske lakini barabara kuanzia kumoske tiko entre kuko vita, kuko masasi na barabara kote iko wazi. Atujue ni nini. Antuka hapa manake iwe mko mnaona ni barabara yenye iko wazi. Maisha iko 17h38 minutes. Tuko mugari. Kugeuka hapa basi ninaomba. Yo mama, yo mama. Yo mama, yo mama. Yo mama na nenda sema. Yo mama, yo mama. Laila la laila laila la laila laila la laila achana tena koma bango. Laila la laila laila la laila laila achana tena koma bango. Bato deja swana eza na Lubumbashi na Goma wana na Goma bavio eza Lubumbashi eza na aéroport à Luano na Lubumbashi bavio deja eza bwana ngoko to tuna kiboma soki na kanki mbembe bwana ngoko bendera ngoko ya Kimbembe ya Lubumbashi baya koto apesi bande kona besko bi présenter mais facha bika kombo na mais face na ebiango ti kombo na ngai za mutela olomo docteur soki alukinga kombo na ngai normal atinda nde basuda baya koto
tobundeleko ekolo Rwanda meki biso il faut tosilisa ata mojani olobi mutu komanda mon général makambo eza boye tolingi nde mirage emata likolo na rapport ya basoda na rapport ya bakomando ya kotakoli bakita wana kibomango panza mbuma alors tozokama balobaki ne jamais trahi Congo mais tozomona politique ezozala politique ebele batindela biso 100% congolais disa baya to soutenir mboka dans la population bazokimba dans la population il faut mokonzi ya mboka akanisa makasi batinda nde rapport ya koto dans la population akate bato baza na aka te me tozobunda na bango bitwaka baaka barme ya minene eza te aza makasi te eloko ozotraire biso kaka oyo moko bibundeli ya makasi tozangi likolo na appui na biso ya bien imagine mokonzi nanga bato ya mobimba toza na PKM moko toza PKM moko na PKS moko imagine ata moko tokobunda nde nini tala boro tozobotola yango tozobeta yango Rwanda mais mpe tozobunda na ye mpe réglementaire na bango mpe bayebi soki avie mati likolo da 2 jours tokota Rwanda ya grave eza
Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, a annoncé lundi lors d'une visite d'inspection au centre d'instruction de Mora situé dans la province du Haut-Katanga la sortie d'une brigade réaction rapide en moins d'une semaine pour aller défendre une partie de la République. Il a été reçu par le commandant en place et celui du centre d'instruction de Mora, respectivement les diplômés supérieurs d'état-major, colonel Bienvenu Komouanga et le colonel Zanzate Semba Médard, accompagné des commandants de la 2e zone de défense et celui de la 22e région militaire, lieutenant-général Masuzo Pacifique et général de brigade Edi Kapenda. Le chef d'état-major général a d'abord tenu une réunion stratégique avant d'aller assister aux exercices de tir manœuvrés par les militaires en formation. Nasepeli makasi parce que brigade oyo ebimi nazo sentir discipline de feu. Nakotala bino bozolakisa discipline. Discipline oyo wana tango ozobima soda lakisa yango na bandeko na yo. Bolingo lakisa yango na bandeko na yo. Oza soldat pona ko protéger école. Oza soldat pona ko protéger bandeko na yo ba civil. Kuna bokende commandant sei akozala te. Ba instructeur bakozala te. Mais commandant brigade nde akozala na bino. S4 akozala na bino. Ba commandant bataillon bakozala na bino. Esengeli ba commandant opesa ba soldat repas na bango oyo nyonso na komona akomi kotia misapi na biloko ya ba soldat akokangama mpe akozala remplace rapidement kotrahir mboka na yo te kotrahir mboka ya bakoko na yo te. Est-ce que tolokani? Étant satisfait du niveau des formations au centre d'instruction de Mora, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo exhorte les militaires en formation au respect de leur mission et les appelle à l'amour de la patrie. Biso,
Beta security. Stop! Oh kaka bango. Soda zoki mambanga zo s'entraîner avant que bonana mungonya. Esanga je bimal mutina lobi loko wana. Mystique. Mambo yo andera zoni. Pasal dengan lauk. Ada macam protein mungkin. Ini beli. Awak ni. Ini terang dia muka bahasa. Wan. Ada bodoh dengan. Ada apa kau bahasa ni bawang? Baru lebih terlihat. Jambo, wakamuli mazuri jambo. Asante sana. Nafurahi leo kuwa mmeitika wito wakubwa leo. Tulikuwa na nyinyi tangu siku ya 4 na leo tena mmekuja mkiwa wengi. Tunafurahi sana. Acha tuangalie wenyewe kuwa hapa wakati tangu siku ya 4 hapa, ambayo ni mara kwanza kuungana na sisi hapa. Amka mkotoni. Asante. Naonekana mko wengi. Sasa leo ambao tulikuwa nao wakati siku ya 4 tulikuwa promesa ambayo niwapatia. Mwambia kama kutakuwa kiongozi mkuu ambaye atakuja kuwazuru. Ndio. Ahadi ni nini?
Mbona ndirangiza murashira kwandere wanyu. Niko bimeze se? Noneho ndirangiza kuko njyewe ndaba nakoze icyo mwantumye gukora murangurira ikibanza. Mwarabikoze? Byarashize? Ndio, asante sana. Mimi sitakaa kwa kuambia, najua tuliongea mengi zaidi, kandi n'ibikorwa twasezeraniye biri kwikora. Muri kuryama mugasinzira, niyo muri gusinzira mubihamishe ibiganza. Nababwiye ko tuzabazanira abayobozi b'uburyo bwose, abanyapolitike ndetse n'abagisirikare. Nababwiye ko dufite icyama cyitwa AFC M23, murabyibuka? Ifite abayobozi benshi. Urabona nabazanye umuyobozi mukuru uyoboye delegasiyo hariya, ariko hari n'abandi twasezeranye ko bazaza. Mnataka kuna Koloneli Nanga azaza? Mnataka naye akuje? Kama mnataka naye akuje mpandishe vigelegele. Sawa. Bila kukaa, nataka mwalika kiongozi wetu ambaye amekuja akisimamia delegation. Zaidi ndio ataongea. Mimi leo ya kwanza nikorea hapa. Serikali wa muri buze kundega. Niba icyo muri bundege icyo dubwire kure munsi. Kuna kosa niwafanyia kweli? Asante sana. Sasa acha nimwalike mkubwa Chef d'état-major General adjoint wa ARC M23. General Bernard Byamungu. Nitamwomba kwa heshima zake asogee karibu hapa. Achukue microphone musalimie. Ahaguruka mwakirane amashyi menshi. Yo vale, banande a Botembo, Bañabuyora, ohue. Yo Mungu, le batro. Niko filme, hakuna shida. Hakuna problema ya basi. Sinjo vale. Nimesha maona kwa fara vya kusumbua. Kwa nababa. na simangomba nde wana na kibumba wa ndo bona soko moni baba ndiko tindi karafore wuti kunezo kota nde bayaka ba menacer oki buma to beta ina bango wana deja boleta ya fond na fond bango po basala kake ba mbure biso to yebaki osomoni technique oyo nazo yebate ata ba pesi ata deuxième classe ata soda uti repris ba pesi kaka to ata les Eze loko mukiene to comprendre kate 48 heures ebele mukona ba meki kaka wana tongo puto ke wana premier bataille to pa tokena bango tina to za tene ki na nini na musa wana fo balongwa nde bakonzi balongwa batie to avabo webana to ba bobete biloko ti ote c'était le fait ote c'est mbalo mamba c'est le fait ça Mamba c'est le fait ça. On les a préparés. Bachar les autres ils déjà les lots de ces qui nous. Donc compter sur soit 50 ou 60 degrés. Donc 50 ou 60 degrés qui Bachar. Ah faire Bachar. Bitumba oyo depuis to zawa. Mélodie
présidence du fleuve Congo AFC pour l'organisation d'une formation politico-militaire, jadis vice-présidente de la dynamique des femmes candidates de la Chopo d'Inafec, membre du Forum des femmes pour l'approbation de la résolution 1325 des Nations Unies et autres, Doudou Tikaileli a été candidate malheureuse aux récentes élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, une figure mieux connue pour son engagement dans la lutte pour l'égalité des genres à la Chopo, signalant par ailleurs que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux actuellement montre cette ancienne activiste prendre la parole au nom des participants, ce qui relance la question sur la manière dont elle serait recrutée par ce mouvement rebelle. Allô Google, quelle différence existe entre le président Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila? Tshilombo est né pour déranger les Congolais. Un jour, ces types dira qu'il n'a jamais été le président de la République démocratique du Congo. Pendant que Joseph Kabila est à la recherche des mots qui sont plus forts que le silence, Tshilombo continue à dire des conneries sur la place publique pour pousser le président du CAP